tout le monde qui la fois passée biso tout ça qui wana na les résidences familiales ya ba maman na biso artiste comédien na biso Mélodie ndenge famille na e bande plus ko s'attaquer na camarade ya bombaki moi na bango ndeko na bango ya na bango leki na bango pendant tout au long ya maladie na e wana famille na bango pourquoi bazo attaquer moi na moi wana tandis que yemoko Mélodie ande ko linga te ke mambo ezo lekela famille na e ba yeba. En tout cas, ceux qui baza sous le choc, batakaka mutunyoso. Mobali kutu azana mwasi na ye. Ya mobali kutu azana mwasi ne abala ye légalement. Mais tangu ya makambu, ba balukele na nukaka. Pour nini baza sous émotion. Baza sous le choc ya komona likamoko komeni bango. En tout cas, na minute wana bakolo banyoso bakoloba. Ba oyeba susu te pona nini salema ya bongo. Ngai na kozwa part ya ndeko wana te naza au milieu du village. Pourquoi? Parce que ye azana ye camarade. Oyo aya bafanda na Mélodie esika moko oyo bazota ya kotambola bazota ya kolia. Peut-être pe azaki na ba numéro ya batuté. Peut-être ayeba kiteke na sala ndenge ni na informer tant que yo moko kolonzoto oza bien. Mélodie tant azaya kobela. C'est là pardon to ki malembe na ni to ki non pe malembe parce que balandi à la guerrière balandi à Juka te nous pas comprendre. Peut-être ça la analyse ba fanda rawana va comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. To boité pour se kataler nga na to ça ba camarade nga na tomber malade. Yuzo kipingo zo sokola ngo sala nga nyonso. Est-ce que ils na moment te na ko banu presque na ko kate beta na mo kodi wana luka mutente ntela benga ata mo inspirine ya. C'est David Salsalter depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici solo Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Vous qui nous suivez de partout, à travers notre chaîne en direct JK Télé News, à travers aussi notre chaîne la bien-aimée Otolingara Mingi, la guerrière TV, Balobi la guerrière TV, Ezalara toujours et Simba Marana Yemoko, Priska Kataleya. Bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sango. Présentez toujours na Yemoko Aurélie Vangoula, la maman des garçons capables, l'icône Angola Mbingazor de la presse. Toi, le dossier ni autre la bien dans un plateau, oyo, Nazana Yemoko la guerrière. Priska Kataleya, ma copine, ma consoeur chérie, autre que développer peut-être que sur la naïe et le mot na sujet toujours ya matanga ya Mélodie, na ba actualité msusu o ezo le Canaville province ya Kinshasa. Ya ko kama pe ya mawa ezanini matanga ya ndeko na biso to pe artiste comédien na biso Mélodie, tisiko yo Suisse malunga ezalité. Tout le président Elombe Soukari a voyagé mais jusque là clarté na dossier oyo ezalité donc solo yango ensemble na ma consoeur chérie otozanae na plateau ya biso ya Baïba Kenda Sango avant la pesa maloba la pesa mbote mingi na ba étoile nyos obalandaka biso partout bisika bozali ba lo sako na bino bisika bozali wana tani mopanzi na moni papa Joseph Magloire papa ya banebele kamata ya yo sako bisika ozali futur député na 2023 soki nzamba zongi te na tani mopanzi na moni kulutu ya bakulutu Delvis El Sacero balobi yende makambo kulutu Delvis El Sacero ya yo ngo yo losako atani mopanzi na moni susu JDK soda ya poto balobi losako na bisika ozali en tout cas ba merci mingi na ba commentaire na ndenge chaka et sunga biso to améliorer toujours musala kaka ndenge ezali bino nyonso balandi ya JK TV News na balandi ya la guerrière TV balosako na bino bisika bozali Fabrice Mandi azana nga langage moko afongolanga déjà plateau na kotisa ma consoeur que j'aime beaucoup Priska Kataleya que j'ai dit bonjour.
Bonjour Aurélie Vangou, la maman des garçons. Bonjour, on a balanditou à JK News Télévision. Et bonjour, on a balanditou à la guerrière télévision. En tout cas, Ndenge Conseil, on a aussi le babo s'abonner kaka pour Awa et Ratakate. Un grand merci aussi à notre coach Massoulé Jonas. Un grand merci à mon big conseiller par excellence, Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90. Un grand merci à toi, Joe Gospike depuis Luanda, Babi Baz Nanganya Stuya Luanda. La guerrière Nabino Yobo continue toujours que ça, la Ondenge Teo Kanaka. Yansi Lutumba MTV les bébés boss et Fadja Sombra Lutumba, sans oublier Melea et Moki Bisiko Zali. Voilà Aurélie Vango, un grand merci aussi na yo pour nako nzima ko yambangai, ba question ça yo, ba réponse ça yangai. Oui, ma copine, ma conscience chérie, la joie et le plaisir est partagé hein. Na profiter la pesa na yebi sabato non ba s'abonner na chaîne na biso, na la guerrière TV na JK TV News et beau s'abonner au massivement. Ceux qui s'abonner ko beau sonate ko appuyer na cloche de notification à chaque fois toujours publier à tout côté sarabalien et comme la caillou, loko la message ba ancien boutique à la fidèle, ba nouveau beau s'abonner massivement. Presque Kataléa matanga la mélodie jusque là clarté à malonga topé programme à malonga jusque là nanu epesamité pour na tant que chroniqueuse et ça la ndenge pour de ko na opé tous aba congolais. Voilà, un grand merci déjà pour la question. Une fois de plus, encore, on peut s'assurer mes condoléances à la famille biologique Mpoyi, à maman la Mélodie, et à la famille artistique Naye, mes condoléances encore une fois de plus. Pour le dossier, à Matanga de Konabiso Mélodie, ils savaient que c'est un mbongo. Exact que bah négliger qu'ango, tu peux délaisser qu'ango parce que bah n'a besoin de non non, il fallait qu'on déplacer corps et yati à la Kinshasa. Et corps ezala qui n'a matadité, ezala qui n'a loin de corps ezala qui n'a point noir. Oh il faut que l'on a un point noir, on a Brazza et puis Brazza boye na ngona Kinshasa. Alors et ben dès que c'est un moi bah moyen, ndé bah théâtre, bah artiste comédien, na bah chroniqueuse mususu oh bah zaka na bah des facettes bah zala ko ça tout le temps bah réunion pour na koye bah ndenge nini ya ko sangisa mbongo rapidement pour na ko dépouiller corps yande ko na biso. Parce que na normalité to ko ka pe ko tika ke bon aller la mané kuna. Vu qu'il y a congolaise, vu que libota na et les laki, vu que ba artiste comédien oya kuna, ba les laki ba senga que il faut aya ko le lama awa po azala na ma honneur ya ba artiste comédien nyonso o ba kufaka ba le lama ka na mboka na bango. Ndo moni ba association ya ANTPC na ba association mususu ba sangana ki po ba sala de toutes les façons ba réunir somme o ezala ko senga kuna. Et tozwa ki pe na batu misusu o ya kuna ya ngambu ya point noir o balinga ka pe mélodie o balinga pe artiste comédien bazwa ki na ba fan na ye oui ba c'est pourtant ki garant ya kolongola corps na ye banda na point noir ti na Brazza et na Brazzaville ti awande biso moko to s'occuper nango. Ok, merci beaucoup. Presque Katalé, ya naoki olobi ba makambo mbongo et tout consort ba kosenga ba lisongi de part et d'autre. Presque Katalé ya tuyebi ba comédien kaka bango moko na. Tebi na ba comédien ba simba ba mbongo bazali. Ba meke ba milliardaire bazali te mais bazana man quoi otobenga chiko ba nango. Totali président la dit sobe président sai président pour na otanga ba komona bango surtout te ba mona mbongo. Et là on est aussi ki ba senga ba lisongi de part et d'autre tandis que bango moko ba comédien likona ba komona pe na ba chaîne ba YouTube et tout et côté la bango mbongo c'est que bolingo ne entre bango ezali te yango bazo senga ba plateforme nous on va senga la bango mbongo ba kunda moko waza ya bango to ndenge ni non to ko loba te ke bolingo ezate bolingo ko kozala nango nde toloba toujours que mbonga matanga ba bomba kangote to bongisa ka ba mbonga ba fête pour to yebi que to na fête le 10 to na fête par exemple le 20 nde to ko bongisa mbongo ya ko bomba ya ko sala fête mais mbongo matanga ba bomba kangote et lelo oyo na cas actuel même ba président même ba to ba simba mbongo ba olela ke mbongo ezomona na te parce que na mboka na biso lelo toza quand même na moi difficulté pour mbongo et circuler facilement exacté que pour balinga ka été et to bosa na kapete au moins nozonga na maloba ya ndeko na biso Mike la Duchesse et belé bazoka yango to condamna ki aloba ki mabe mais so to bito landa to analyser maloba na ye bien to ça la vraiment analyse ya maloba na ye a kosa kité aloba ki vérité pourquoi parce que notre sœur Mélodie tout qui est non malembe tout qui est non pénal lentement sérieusement parce que balandi na biso il y a la guerrière Tivne à JK Télé News va comprendre biso vraiment malembe
bolingo ezate na ndenge ni alobaki vérité na sens nini vérité alobaki vérité par rapport ebele bazoka na ndenge na bango parce que na mutu analysaka makambo na ndenge na ye na conception na nga na ndenge analyse na salaki alobaki vérité pourquoi parce que surtout landeli notre sœur Mélodie akufi azalaki susu na groupe moko te azalaki ni na ANTPC ni na Pakosiko ni na groupe papa Elombe ni na groupe papa Simba akomaki ko evre ye moko alors tant akomaki ko evre ye moko makambo nyonso oyo bande kokutana nango kuna quelque soit positivement négativement bande kona ye ya awa bazalaki au courant nango te voire même sa famille biologique bazalaki au courant te ya makambo oyo ye azalaki ko vivre kuna ye pona ye abande ko lobaka ka makambo nyonso eza bien omoni na sens onde kona biso alobelaki ezalaki na sens wana ezalaki na sens te ke ayini ye to alingi ye te mais c'est vrai alobaki vrai to zui ba matanga récent ya artiste et comédien bakufaki awa ozomona ke bazala carrière malonga oui bazala carrière malonga te ke ya Mélodie mais quand même ba soutien salemaki rapidement parce que oui ayebi ke te azaka na groupe intel azaka na groupe président intel azaka na groupe Monsongolo to jouer na pe songolo mais si le pas continuer à jouer malade netango yaki to saki au courant nango en tout cas le quoi famille sengi to ça de toutes les façons to depuis qu'on est et que na morgue oh biso to mesana ko les artistes au moins niveau différence wala eza yango et puis ce qui Mélodie azalaki wana Kinshasa même si azalaki sous fréquenté na ba chaîne na biso ou bien azalaki sous ko sa banzunzing te et ngaki ezala autrement que yakuna parce que kuna ezamboka bato comme dossier msusu ezamboka bato il faut qu'on landela ba loi na bango ba directif na bango msusu bango bazalaka na ba prix na bango moi élevé oh il faut qu'on ça la négociation msusu bazana na babilo mo basengaki wana oyo libota et monique te il faut to ça la négociation pour eya boye kozala sur place boko kozala na facilité ya koloba te lelo ka to ça pour se déplacer et ko déplacer mais kuna eza distance eza musika eza oui eza comme processus mais faut kolanda et puis wana eza mutu aza maladie te oh il faut pas même la cas d'urgence mais aza mutu oyo akufi donc il faut kolandela makambo malembe malembe pe bien pour aya bien azala pe ya kobeba te po bango pe kuna bazala na problème te donc eza na ka wana nde ememi moi temps oyo mais sinon ba artiste et comédien nyonso baza vraiment soudé po ba yoka biso ba journaliste nde to lobaki nde to chaki makelele baza siko soudé oui likona ngo ba négliger biso mais quand même bazo attend yoka biso na ko finga na bazo finga biso bazo attend ko yoka biso to passer ba message ato fingi l'essentiel est que bozui le message bozui message nde ngo moni ba artiste ba sali de toutes les façons ba bundi première délégation ba sindaki nano ya famille ndengo lobiki par rapport à baninga bazaka na mbongo oui ba o bazaki na mbongo ba pesaki o bakoka ko pesa pona nanu famille ya ndeko na biso Mélodie est déplacée et que de nanu ko zwa soin ya mwana o atikala ki ye moko kuna pardon la guerrière presque katalea donc lobi ba comédie ba kotizaki pona famille ya Mélodie et katisa na ngambo ya pe no tondeni ba comédie ba bongisaki mbongo mato famille yango moko non et ça va comédien déjà premier jour il y a réunion dans la famille il y a maman na biso Mélodie et ça na Belleville quand il a patron na pesi mbote bisika zali yende mutapesa ki membre ya famille moko mbongo ya transport pour basa batu to ko benga bonte basa ba pauvre to ko benga bonte basa ba riche basa batu basa tandaki na ngote oui basa tandaki na ngote bango bayebika ki mwana bango za bonne santé donc liwa wana eyeli bango sango eyeli bango brusquement pour ezala kala ngope muto ko za na million lelo o salele ngo lelo lobi ba yelo sango o monique na mbongo te il faut louka lisusu mbongo pozo yango et ça normal alors maman na biso Belleville a mona que bon lokola maman za besoin okende na makoke zoamite apesi mbongo akende kotala mwana et ko sala lokola famille senga ki pe moi délégation mususu aketala na pe mwana o ya tikaki mwana o maman na biso Mélodie atikaki nde sala ke ayaki kokende et puis wana oketala ko côté mais eza ba ya Mélodie nde baketala lokola nani ba nièce na bango et puis basenga ki sous délégation mususu kende mais lokola libote ezaki na mbongo akokoka te nde artiste comédien ba mona ki te to sangisela ata ko rendre le dernier hommage libota na ekende po elandela makambo nyonso bien bakendaki ye mbongo mo te bazaki pe délégation na tendance zibinga zaki pe na ngambo kuna pona balandela makambo yango et lelo moi ba effort esalami to moni pe papa na biso Elombe Sukari akei lelo oui akei lelo wana te to zesko programme bien pa na ye soki ko kende na ye wana akende pa pesa mbongo po baya na jour bacha ku jour o ba ya na encore ya ndeko na biso Mélodie to ko senga susu procédure wana to ye bango na arrivé ya papa Elombe na biloko nini o akokutana nango kuna ba condition nyonso o ya akokutana nango kuna ndeye akopesa biso siko rapport poto ye ba ke ba sengi boye toujours tel ko ya ndeko na biso ko ya presque la Cataléa, des makambo ezo kende, des processus à makambo ezo kende. Et tant que yo chroniqueuse, osomona est-ce que vraiment ebembe ya kondona ni Mélodie ba diamant poi et kuya to kuya te ndenge makambo ezo kende na procédure en de tozo landela.
te en tout cas la ndenge makambo ekendela bravo en tout cas na ba artiste comédien nyonso parce que ba koti vraiment na likambo yango ba se donner vraiment oui ba se donner vraiment corps et âme pour na ko rendre dernier hommage na ndeko na bango bien que a combien déjà moi distance na bango mais bazui déjà quand même makambo en main ngana na ko ndima que selon ba procédure auto so kendela na niveau auto komeli ekoya aboutissement malongé oui corps ya ndeko na biso mélodie ekoya par rapport à ndenge zaki kala wana to bandé ko zalama ba doute ah est-ce que koya to ekoya tete mais lelo ndenge processus ekei to moni délégation famille ekei to moni papa lomba ekei étape to komi nango to yi to assurer certaine que corps ya ndeko na biso ekoya à moins que kuna nde ba compliqué et je ne pense pas que ba peut ba compliqué pour eza libota et ko déclarer corps ya mwana na bango ezonga na mboka na yi donc ekoya il connaît moi ça congolaise voilà donc ngana ça serait certain en tout cas na ba diaspora tout na ba fan tout ya mélodie mpo yo asepeli saka boza na bino kimia corps ya mélodie et ko ya boye ko lela ma ana kini. OK merci presque à la Katalea na toujours nga sous moi mukeka toujours na sujet ya biso ya makatanga ya mélodie. Tout le monde qui la fois passée, biso tozaki wana na les résidences familiales ya ba maman na biso artiste et comédien na biso mélodie ndenge famille na e bande plus ko s'attaquer na camarade ya bombaki moi na bango ndeko na bango ya na bango leki na bango pendant tout au long ya maladie na wana famille na bango pourquoi bazo attaquer moi na moi wana tandis que yemo ko mélodie ande ko linga te ke mambo ezo lekela famille na ba yeba en tout cas ceux qui baza sous le choc ba atakaka mutu nyonso mobali kutu azana mwasi na ye ya mobali kutu azana mwasi ne abala ye légalement mais tangu ya makambo ba balukele na lukaka po nini baza sous émotion baza sous le choc ya komona likamoko komeli bango en tout cas na minute wana bakoloba nyonso bakoloba ba oyeba susu te pona nini salema ya bongo ngai na kozwa part ya ndeko wana te naza au milieu du village pourquoi parce que ye azana ye camarade oyo aya bafanda na mélodie esika moko oyo bazota ya kotambola bazota ya kolia peut-être pe azaki na ba numéro ya batuti peut-être ayeba kite ke na sala ndenge ni na informer tant que yo moko kolonzoto oza bien mélodie tant azaya kobela c'est là pardon to ke malembe na ni to ke non pe malembe parce que balandi à la guerrière balandi à Juka télé news pas comprendre peut-être ça la analyse bafanda wana comprendre qu'est-ce qui se passe juste tobo était presque catalé ngana to za ba camarade ngana tomber malade yuzo kipengo zo sokola ngo sala ngana nyonso est-ce que ils na moment te na ko banu ah presque na ko kate beta na mo kodi wana luka mutente ntela benga ata mo inspiré ya ata na ko sala o moni sikoyo bakamusu pourquoi pas camarade na wana azaki un peu na sagesse am kie wana te ya kuluka koyeba parce que liko na ngaza mwana bato liko na ngo muto abato liko na ngo tu azape ko azape star siko tala siko na oya sala kita siko oyo eyede bolamu na ibongwani mabe omoni mutu soka linga kufa akomaka ndenge et puis liwa esalaka neti mwa ko bungisa bato baza pembeni ni makanisi nga petite sœur na nga notre cadet tango akufaka na sola na 21h na soli na ebisi oza bien on azala nga bien lobi na tongo kutu na oselo ya kozwa biso to kende église la moko na sola na bien aloba na ngate kazo ka mabe aloba na ngapete kazo ka bien te mais ko lala o yala ki na butu wana nte bisika kufelaki donc atika ko lobate ke na yo ka bien te soki ndeni azalaki toujours bien na kama ko na ndeko na biso mélodie ye akoko yeba te ke liwa maladi na zo bele ko memanga na liwa to bela kapeti obeli pe ko mutu pasi a obeti ngo kara obeteli pe mutu te ke na bela na yo ka mutu pasi mais omona pe mutu pasi wana olobaki te mais ememi oti na liwa omona pe mutu pasi wana mususu a eleki na ngo esili poto koma omona ke ateze comment eleka mélodie s'attendaki teke eliwa maladi wana ko memeti na liwa ndenge moko pena ndeko wana asatandaki teke maladi o ndeko na biso mélodie zobela memeti na liwa bon ba yebeka ke za maladi malaria ndenge bazo yebisa biso malaria na typhoïde mutu ko imaginer teke ko mema mutu na liwa malaria na typhoïde bato bayebika ke mutu bako perfuser ye bako kote ba pesi ba kisi après esili nango ya satandaki nango te tina niveau oyo mélodie ye moko bande ko sona bande ko ne ba tuna alo bakaza bien c'est que ye moko azaki ko na kontima ke maladi oyo ko leka nango na polena na inquiété bango po baza musika bakoma ko banga bakoma ko lela na yebisa bango kaka na sabe po eza maladi oyo eza passagère biso soyebi ke malaria na typhoïde soko landela yango elekaka nango et toyeba teke ekoma oui toyeba teke ekoma tina ba niveau pour mon ndenge toyoka ke bebaki ndeko na biso po memena maladie nga kote wana na condamner ndeko te eloko malamu oyo asalaki ezaki ntango amoni ke moto akufi o nabenga libota na ye nti abengaki libota ainforme bango me ntango maladi elobi mpe te ke yo banda ekoloba te mélodie ezali ekoloba avant koma na kufa banda ekoloba
Bosiko ye soka lobite oui azeko solola. Bosiko ye moko soka lobite ke bengelanga mutu ngani pondenge nazo kanzoto penza na koma mona ke komi mabe bengelanga batu. Siko ngana kozwa ide wana yo benga ndenge nini. OK plus que katala pe bana muke ebisa bisonana. Na oki obeti sula malaria typhoïde et tout consort. Yango pe biso to yebi. Kotala nzoto ya Mélodie na ba photo ba check tanga bande ko bela. Est-ce que vraiment ça malaria na typhoïde? Ya malaria comment okondisa mutu okanisa kumutana wabela koshoko. Wala to boite. Ba malaria o eza mal soigné, je te dis. To boite. Je ne disconviens pas. Mais comme na ba photo ya artiste na biso comédien na biso na mbeta hôpital na ba moment ya malade, est-ce que vraiment presque katalé à la guerrière ils a vraiment malaria typhoïde to ezali lusuzali comme musode likoro nango ngana oyebisa batu ke za malaria na typhoïde parce que abonné na biso moko Gauthier soit dilemme bon je te salue là où tu es en Belgique abina Aurélie Vango est-ce que mambolo ba se rendre compte nango nous botulo ba trop boté la malaria na typhoïde mais tout na ba photo ya Mélodie na mbeta hôpital ndenge ya lobela ke ko soit cause à cirrhose des foies ou soit maladie mort autoninga koloba kombote mais toujours beta mingi ka c'était malaria na typhoïde ya na conjoncture amboka na nukutu soki mutu azolia bien te akomo nzeye mutu abeli sida akokonda penza aozasu na poite bato bakomo oloba ne o abeli sida mais so landeli la réalité c'est parce que azolia bien te ou bien soit aza na kimia te mutu ntango azobela maladie bakisi ya makasi ezokota na nzoto azolia bien te d'office akokonda kaka d'office akosila kaka po yebisanga bakisa makasi ezokota na nzoto makire ezokota ya nga na belisa mwana nga azobela azolia te donc so aleka ka sali diarrhée aleka sali diarrhée mwana tikala donc ozokoka ta ko memete yo moko komituna oh mwana esa okoma lobi to okoma lobi te mais zalaki nini ka malaria nde mutu abande ko kolia te soki aleka eloko asanzi alebo asumbi ozo comprendre susu te mais mutu na tala soki amonye bonga loba ke oyo mwana oyo maladie eza malaria te eza maladie mususu c'est ça. Mutazozo bakisa makasi azolia bien te akokoma santé wana akokonda nzoto moyeza na poids ezate pona no mutu na sa normal arobela te soka liete akoperdre na poids malembe ozoma zosi la poids nini azolia bien te bon siko mutu oyo bakisa ezokota makasi azolia te tongo midi pokwa azolia te yebisa ngai yebisanga likolo nango seke kisi wana ekobekisa susu maladi ekokondisa lisusu po azolia te likolo nango mpe so kisi ozomela ozolia te ezokoma lisusu poison donc c'est ça. Ok, Gauthier soit dilemme, mobala mande fois pembe merci, aussi déjà réponse na mutuna na yo. Tout font un peu parenthèse, tout ça toujours quand la dossier na biso ya matanga ya artiste na biso comédien na biso Mélodie mais yango ko empêcher biso te to fongola moi moké parenthèse moké to boka na no misu mupandi ya ba na biso to pe bande ko na biso na IPC kuna to mona ki to la to la moki presque cataléa ba takaliser ba encore e ba na IPC étant que yo jeune fille tant que yo maman okolo belikama ondengeni en tout cas ngai eza somo eza pe soni eza ko honorer biso te bana basi surtout des soni eza ko honorer biso bana basi te parce que ba réputation na biso e baby mutu moko omona yo boye amoni o azata ibona na o wana seke kuna pe ba ndenge moko o aza munene moko oui surtout mupende ya nani ya Jessica ya c'est ça. Pour Kevin Betela ngona makolo Kevin je salue à passant Kevin moi que je salue à passant mon confrère que j'aime beaucoup tina niveau ya ke mutu omona o aza munene nde bona o wana te ba yi ndenge moko tina kata to longole bilamba imagine mutu moko to kuta ine ayebisinga namoni mutu moko kuna lokwa yo tinga bi papa o mi banga ndeni la kisana na mona ta banga bi mais penza za pe andenge mona azande mona nga ye eno ka bilongi ka te za ka différence ko yebisanga ba boy ba numéro tango ba bien ABCD sikoyo yo lingini a te na lingelo ko monte pour ça biso soni zo honorer ba parents te eso ça la soni to se kana se ya soni to se kana se ya passer to se kana santé pour toujours encourager on te mais ça nous fait très mal ça n'honore pas les parents pour parents zumbongo na ya pasi apesi yo kende kotanga okolandela pe msusu mama tekaka ni mwa ba épice atekaka makala mais yo o insiste ka ngana nika IPC na nika IPC bon azoso ba mbongo na ya pasi azo peso kende université ale yo zo kenda kosala ka ba bêtise mo bazo ozo mitika bazo filmer yo pona ka kozala tama ya mbongo po nika ka iPhone Pro Max po nika ba mono ozola ta bien bozo changer ba mono ozola ta batalo zo changer ba sako changer ka pa ba kamba kende classe na on dirait mutazo ke musala eza biloko o ezo attirer ba biloko o esalema ngezo salanga pas zo chokinga pezo salanga soni
bopesa ka baparent honneur surtout son étant que basi omoni soki olandeli mpe makambo oyo bien bato oyo baza koinfluence mingi ezaka bana yaba bana oyo baza na baposition ya bien bana oyo bafandaka na baplace ya bien bango nde bazo influencaka baoyo baza na eloko te biango bazo influence baoyo ezosala kitoko te ntango okende omoni ke omwana naza boyani oyebi ndenge nini asalaka vi na ye te oyebi ndenge nini amenaka vi na ye te oyebi biloko nini asimbasimba te yo okomi koluka kaka osala lokola yo yango omoni bakomi kosambisa bango okolinga mobali boye mobali ayebisi yo naotindelo mwa 100 euro okrake 100 euro salelanga video ozosalele video alelobi nango telefone boye ebungaka mpe ebungi mutu mosu akoko publie soki tolandeli mpe ebele mpe babiblie epublie me mpo batelefone mosu mpe ebunga tout ça oui c'est ça pour téléphone iPhone eza facile à débloquer yango bakotaka na machine bakotaka makambo nyonso na ba numéro eza kati siko yebisanga mutu amoni pe po mutu nyonso yebi ke internet ekoma kosomba babiloko ba genre wana po delo oso bachango na site moko pornographique bango à chaque fois mutu asotala bango bakotsa mbongo bana besoin bapesa ko mbongo te à chaque fois bayebi opete à chaque fois pas bango bakotekela bango bango basombi à chaque fois mutu asokota na site na bango pesa site mobimbeza kaka ya bakambo wana mutu akotsa tala kaka bango bakotesa mbongo mutu akotsa tala kaka bakotesa mbongo mais yo ndozo samba mais banoko na yo batanti na yo babelle famille na moko boye quelque part batmo batira ko motema quelque part bazomona yo crédibilité no sila crédibilité no kita mwana ko mona pa fanzi boye camarade ya papa Ebso papa na tala kaneba YouTube te, papa na zakana accro na internet te, amona kaka camarade na bengi. Mais qu'est-ce que je vois? Regarde un peu atinde les liens boy amoni yo mwana na ye na YouTube, ba publier yo, ba bimisi ba vidéo no tozo cha ba parents wapi. Et mususu pesa ba éducation. Moi mususu na pesa pe former ba l'éducation, éducation de base. Il faut qu'on pesa mon éducation de bas âge. Tant aux hommes qui m'a camé sur tambour, ba parents na biso ba ko kaso ko solana bana te ba ka bana soni. Biso na télé non pardon. Na loba qui na côté na ben na yo mais il au mon corps et refléter nga lisusu éducation presque katalea tu peux éduquer ton fils ou ta fille yo éduquer na ndako ana il a casquette mususu que tous en éducation ya ndako ya école na église na ebi camarade na son na obeta ça histoire vraie camarade na copie montre kola na bango na ndako na bango katalea je te dis une fille très polie bien éduquée mais soka komika kana classe et tumbai omituna o shege to pena mwana o ya ndaku wana tu vois comme le quoi na double casquette par là est-ce qu'on connaît kaka ba parents ngana condamné ba parents mwana azaka censé apesa mwana éducation ya bien azana mbongo te mais nyonso wana et ko répondre ou soit ils ko engager kaka bana wana to ba parents na ba na condamné ba parents pourquoi parce que nos parents ont ba pesa éducation ba bana biso nyonso te omoni bana mindele to benga bango basaka ba impoli quelque part basaka ba impoli te pour batanga ke loko ne loko na kombo nango même devant les parents pour moi na azo papa fandisa mwana so tangisa ke moni oyo kombo nango boye oyo kombo nango boye soko sali boye okozwa zemi soko sali boye okodina libulu soko sali boye bakosala boye donc mwana za facilité dès le bas âge ayebi ko benga loko na kombo biso ba mama na biso africaine azote ayo mais azobomba makambo azobomba makombo azoka osoni siko yo tango okende libanda o découvrir ango mama na ayebisa ki ote okozala plus influencer na libanda pour libanda batangelo nyonso moi j'aime des parents oui énumérer un penda si ko yo ekotike oluka o découvrir ngo eloko na batangelinga kombo na ye bango ezaka ndeni mais tant que parents na ndako ka fanisa ko yebiso ko moni awa soko sali boye ekodinda libulu soko sali boye okozwa zemi soko sali boye okoya soko sali boye eloko ezaka mabe ko sango na âge oyo mwana zo yeba déjà katabala kisi libanda ke te papa nanga mama nanga ba yebisa kinga déjà atangelinga eloko na kombo nango donc na koko meka tena sa zardela meka yango tant que papa satalisa kinga ba inconvénient nango c'est ça les règles de nos parents. To no bakana bana ba vérité te. Moi na koma ko quand même sonya ko biso ke papa na zala mbali libanda. Na bala mindelo mona ngo c'est normal. Papa copain na ngai yeyo. Moi na 18 ans moi papa que c'est mon copain. Moi na 18 ans que c'est ma copine. Parce que moi na normal. On a tous ça bantou quand même. On est des bantous mais il faut qu'on yebisa ka moi na vérité. Ko ça la bantou ça problème te. Chérie na ngai yeyo. Na sens nini. Moi na komi ouvert. Moi na komi ouvert na parents na ye.
akoya koloba ngo na politesse te mais tant yo moi moza ouvert na moi so moi yo biso bongo o étudier mon bal ngo so c'est pas été ya été non tu vois à cet âge si tu ne peux pas faire ça na âge au vie éducation na pesa kayo zela oko mata na âge ba ki ça mata 2 ans comme ça au sala makam oyo monyo ko sala o présenter ngai c'est bien et ça m'a bête mais ngai na zo peso conseil étant que maman na yo pour na lobaka na déjà banda kala na âge oyo ce n'est pas bon pour toi patiente encore à ta 2 ans à ta 3 ans moi na comprendre que en tout cas maman zo considérer nga alobi singa ngona ndenga bien mais biso mona biso o mona ka numéro mona pas au prendre téléphone au petit bambato ka suki mais autres de sous mona ki ndibada tumbi bilamba likona et autres de sous mona ki ndibada boye bisanga na ka oyo tumbi mwana bilamba tant ba ke bala kisi makamba bongo o luka c'est des pas mission la sous bilamba mususu pa ba parents na biso pe ya lelo défaut et comment ozo contrôler mwana te autant que si mwana tina 6e otike o etika li mwa c'est délié et comment dire ça ka télé hein papa foute l'eau minerval yo moko futa transport yo moko somba sila bisi boye sanga siko mwana na refuta transport a somba sila bisi a kozongo wapi autant mieux dire à l'enfant la vérité article 15 autant mieux dire à moi la vérité que je n'ai pas d'argent à foutre l'eau ba transport ou bien soit na futa l'eau minerval ndambu wana luka ke loko salaka et quand il a comme on futa la transport so comme na ba système to banda sala ngo ba boudin oya mulai o to banda ko déficit na ba classe ozo déficit yebi ko déficit ba boudin mo ba 500 na ba pesa ezo permettre au lieu qu'à la récréation au sala comme ba blo no o tungi sa parent yebi que papa a futa minerval to banda sala ngo na tawakala lelo o ba commencer comme belé o ko déficit na ba soutien ba caleçon ba sac oui ba sac ba parfum oyo ba sala toujours na besoin nango moi 500 ba futa na journée au bombi ndam au sali ndam au mona ke ba to ya mawaka mususu mabe ezala susuté donc déjà moi nazo mona ke papa a foutu nga ka minerval bon transport na bando kende nini si la bise na bando kende nini ba cours d'encadrement na bando kende nini na kola ta talent nini yango zo mona bana bazoko ya na ba problème oyo ba parents biso ko fandisa mwana tanga bota mais yebisa ye vérité vie ezabo moninga na sala ngala ngote to sala boy soit zela na bunda na kokisa pour koma na niveau wana c'est ça et le bilango kukubo fana le bilango Aurélie va en vidéo au eleketa ya bana Saint-Georges parce que au penda ba tourner des films à pornographie en tout cas vraiment presque Katalé ezaki juste une parenthèse auto fongola ki tous on a sur na sujet na biso o ezaya du jour auto beta sur masanga ya comédien na biso Mélodie Badiamant Nicole Poi auto ça nango toujours ya onde beaucoup topé base émission na biso ya mukolo ya lelo siko bah on a un groupe plutôt délégation et voyager siko awa matanga siko nani azo prendre des charges non à part famille et tant que ba comédie parce que mina monika ba voyager siko charge matanga awa na kin batiki na en tout cas basé belé CG Oxygène azana awa na Kinshasa ya voyager te CG Azali ba maman na biso Belfi Kanzi bazali ba maman na biso Flore Banku bazali ba maman vie ya Queen Mother bazali donc ba maman Pati baza vraiment ebelé o bazo landela makambo o baza toujours en collaboration na ba o baza na voyage na famille donc baza ebelé ceux qui chef à voyager batika toujours ba adjoint ba jouer intérim voilà donc elobité que le quoi ba wana ba voyager awa matanga moyen sale mezate moyen balandela zate awa bat bazali bazolandela na ba makambo OK mais à part yango ba réunion et ba ndeko sale ma va comédie cette délégation et voyager zo continuer quand ba réunion zo continuer net le lopé réunion ezali na 16h pas major Bisadidi donc ba réunion zo continuer nango toujours pour na koyeba kaka évolution ndenge nini zo kende na ndenge nini ba situation ba OK, merci presque Katalé à la guerrière. Tu comme na biso na suka émission na biso na mon réalisateur na biso signaler biso déjà que tu comme na suka. Moi un petit mot na yo ya suka par rapport à émission na biso ya lelo na analyse tout ça. Voilà un petit mot na ngezaka un grand merci na ba abonné na biso fidèle au balandara biso au batika biso te et ya boto ya moi un grand merci na bino et ba fan nyonso ya Mélodie Mpoyi bo sala na bino motema ya kokita en tout cas famille lokole lila qui déjà Mélodie aya awa Mélodie akolelama awa Mélodie akoya kokundama awa na mboka na ye parce que oyo ezamboka bakunda mutolu na ye donc akoya awa bokomona pe matin ekolekama en tout cas bien un grand merci susuka kana ba artiste et comédien nyonso o bazu penza makambu ya Mélodie na maboko balandi te ki azalaki déjà musika ki akomaki consolation na batute mais quand même ba se donner à fond pour na makambu oyo un grand merci aussi na yo pour na ndenge oyambi ngai donc on est toujours là ensemble voilà moi mon anga suka na koka koloba. OK, merci beaucoup presque Kataléa, le plaisir est partagé. Merci Nathan na yo disposaki na yamba yo tout ça l'analyse oyo na ba chaîne na biso mi balé la guerrière TV na JK Télé News. Et voilà par là tout
biso komi na suka émission na biso on a mbaki pona bino presque katale ya la guerre nga ngami ko benga la derrière po pendaza mwasi makasi et penza côté wana bundaka nango boyoki bino moko ne to lobi pour pas monopoliser les paroles to bandela so to lobaki susu to lobi déjà boyoki bolandi biso na bokebi makasi ndeka tozozela toujours encore artiste et comédien na biso Mélodie ba diamant Nicole Poy ba repatrier yango tout le monde a tous les tout pe c'est bonheur na mpandi pe kuna to tali ba ndeko na biso be ba na biso ba leki na biso ya UPC en tout cas vraiment boxi biso soni mais quand peu ko bongisa ba na basi botika vie ko envier nous sommes ça la bon ezani ska nini ko envier ndeza à la base ya ba makambo mike o ezo sama ya buzoba la pesi mote mina ba ba soutenir Aurélie Vango de pro de loin na moni ye moko juka de la presse maman ya ba nebele les maman des anges adorables le sac on a bisika aux alliés depuis quelque part en tout cas maman merci na confiance et fidélité au peut sarabiso à chaque fois tous les caratos ça la toujours analyse à lolenge oyo la pesi mote mingi na ye moko gote soit di lema mbala mandefa pembe depuis quelque part bambote na yo Darcy va tout sidi balobi yenda kanima solo kota ba France wana ne lule sans oublier mon grand frère chéri Joe Costo les Bruxelles boucle Moini mbote na yo mon grand frère chéri lobi bosako na yo na kati ya Belgique sans oublier ma tante chérie Clarisse Vangu babi Clarisse Vangu mikolo ma absence na Jika Télé News ezani on a comprendre yote Clarisse Vangu zonaka ndingo zalaka et ko sala biso ba bien mon oncle chéri Richard Simba en tout cas merci beaucoup na ba conseil na zo sala ka ke Aurélie Vangu asala musala lokola bango te buzoba coin bêtise musika musande talabiso kotoyo la pesi mbote mingi na ba honest bolinga Aurélie Vango ba soutien na bino ba conseil na bino et ça la Aurélie Vango ba bien makasi na bosanité na moni Fabrice Mande na sima ya caméra lo sako na yo ba bi Fabrice Mande balobi mobali moko ya sérieux mobali moko oya kanga na ye masolo afana na ekimia oyo moni ke yo ozana mo ba déception ebele oboya na makambo wana mabe Fabrice Mande azana ye wana permanent akozela kaka o nzambe abongisa po na ye Feli Mwamba le nouveau chez le sac on a bisiko zali Montréal abi réalisateur moko ya swag réalisateur moko ya mayele oya lobaka wasaka musana na ndenge moko elongo bandi lo sac on a bisiko zali moni Rachel Mande balobi yende makambo nouveau départ à Jika Télé News Rachel Mande bino ni so bolinga Aurélie Vangu Yannick Guépard kwani lo sac on a bisiko zali bino nyonso boza ebele so na bina ndoboka ba kombo awa émission to peto kolala awa d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.